Monesco a commis obligé à benga Kabila yo za pivot moteur ya sécurité en mboka puisque au lobby otika pouvoir mais toujours mon na réunion na ba généraux aussi mon sénateur a sa réunion na ba généraux aussi mon sénateur a za ko rassembler ba généraux na ba colonel sa na bango réunion comment si tchala mwana azali toujours alerte nde musique ya kobeta yango na ingratitude pouvoir azana yangwana paka ya maele mingi mosengo na baninga na ye ba shole ba mosusu nyoso ba telemaki ba lobi moto ya sisi ko boma biso mingi fa kenda ba oseton église zane za peuple yango no moni chilombo fandi na kitwan Laura Kunda le même patron a constitué qui Fleck a constitué M23 c'est le même patron nde azali ko soutenir rébellion kuna yona ni mboso okende ko flouer bakete po batanga autorité morale na yo to benga ka autorité morale o banda ko pakola bambila mikuse to makemba mikuse po bango nde ba mériter bakata bango kasa au moni déjà ba oyo bakendaki na union sacrée bazongi lelo oyo basi bakomi déjà 200 députés oyo bazali ko rassembler ba signature na bango puisque tango sama lokonda ko yana na gouvernement ne ko présenter bobele bango bato bakendaki kuna bakoloba nini non la vérité est têtue tango alinga bongisa wa sala masala ba mona pe kaza mona maele balobi to yebi makambo gouvernement na te zonga na logique ya FCC cash et ko sala ni peuple a déjà prise de conscience tozo zela bango soki balobi eloko moko malamu te lamuka ko telema ko kangela bango nzela ko benga na bango lamuka ko benga na bango. Merci Nabilo Bato Bozuli Baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission la biso tolo belamboka Congo wa pepa ito sombiti na kamakanisi la biso pona bokundo lima emanso bazali koleka na République démocratique du Congo. Merci encore une fois la baboni na biso ya Océan du Congo na lolenge kani penza bozali ko s'abonner, que Dieu vous bénisse mais bo tombo la paix moi vitesse vraiment la botali bémission. Merci encore une fois penza pambate bémission ba ko talama ba ali ko liker vraiment nzambe alola apambola beloka simwa lobo et tombo mesusu na kotala pe ko partager l'émission. Merci encore une fois la bino penza o boko zoli bakula kola dabiso pamba tele loto ko loba makama kasi po ete mboka mozali malamu te bande ko la ngai bomoni ete na bisika o bitali défense sengeli bala mboka basimba bomoni ete batie rwandais o boko wangala te soki bokotela ki ba Robert bokotela ki ba to baike ba Moïse Nyarungabu mais lelo o na ko boya ke Denise azalaka rwandaise bande ko la ngai toza ko boya ko bala si mopaya te kasi basi mopaya bilo mo boyebi sore ya soki la bosali kombola ete ko kozala mwana ya David oyo babotaki la mwasi ya Syrie Salomon boyebi nini ekomelaki ye na bokonzi boye ezalaki kaka mbutu kasi lelo lazalinga ye moko te bandeko balandi lelo to ali bongo na pasteur na biso ya la moka ndenge to misala ko benga ye po ete ali na mingi na kati ya libumwa bombe pende belé lelo alobaki aketa asakola aloba a éveillé conscience pour être a aux chaîne de la libération ou a pas été éveillé à conscience le côté le côté français doit aller ko mobiliser ko sensibiliser ko sala mosala oyo na mobeko le konzi la biso ezali bon article 24 yango de to aller ko sala P23 où ezali bon liberté d'expression oyo Félix Tshilombo alingi aboma yango na ba mona Rwanda mbote encore une fois na Désiré Botuna na Australie na maman Elisabeth Botuna merci na maman Elisabeth Pumba merci na Célestine merci na maman Nanga Sidoni merci na maman Vava en tout cas ba maman ya Moto Mochali tozala liboke po ete tosunga libota ya exaucer bakele kotika mwana po ete mwana asi ya bébé lesusu a bébé makasi babenga kilobi et ko sala passe en tout cas la kozala obligé ko tongisa bino na ba téléphone bo bayenga ite kasi to simba liboko liboko po ite soki to kunje bembe wala te ali ya biso nani ya kosimbela biso peto ko loba makambo matali ba indien o ba ko sala mboka la biso ya mona lobaki to sala makambo na lombango to bengisa batu tout bapaya bakota la lolenge ya malamu ko za malamu mbote mona mboka mbote mingi mwa journaliste papa boni santé santé ezali malamu na bopikiliki nyonso
vraiment esengoza sur makasa komona na opamba te ba inviter la biso peza ba commentaki ba lobaki ba sepela ki peza ba lobi ya solo bokundo le makambo wana ezalaki bongo malamu kasi toko bakaka na mtoke na bokundo le wana après tokokota na mayema sali gouvernement nyoso tokosala tolo balo makamatali kimbangiste pe kimbangu pamba te moi mbutu moto yali kati ya mitu ya bato bayike babenga kinga balobi mamose ya esengeli to zonga biso banso l'église kimbangiste pamba te kuna nde tokozwa milimo pe lisekwa ya milimo ya baindo kasi moi divergence wana ya kimbangu attaque un individu prophète de la nation congolaise envoyé par Dieu na église kimbangiste eloko nini penza oyo ezali na kati pe pourquoi tango nyoso bato bakenda kankamba na bozongi boyango ezala kaka ba mort d'homme to balano la wana bon moni le problème ezani moto soki nzambe atindi azalaka ne pakolami ya ye moko oyo akokokabola na bato mosusu te sauf bo bakozala plus attaché na ye mais monanaka soki mission na ye ekoki azongi na nzela ya bato nyonso baoyo batikalaka kocontinue na mouvement mingi balingaka kobima na nzela yango wana ozomona église kimbangiste mingi etikali histoire mais bazali lisusu na epakolami oyo ezalaki na ye moko paka Simon Kimbangu te ye azalaki envoyé ya nzambe ya solo pe ayaki na période oyo ebengami âge pentecôtiste puisque âge pentecôtiste soko tuni même ba théologien ebandaki na 1906 or Pentecôte signifie 50 ans soko bandi na 1906 tu okomi na 1956 au moins na 50 ekoki âge pentecôtiste esilaki singai tokota na âge parole yango wana moni nzambe atindaki Fumu Kimbangu na période ya âge pentecôtiste abandi mosala ya nzambe na 1921 ye moko omoni ekomami bien que envoyé de Jésus-Christ sur la terre malgré bango bazolinga te batanga kombo ya Jésus-Christ ye moko a se substituer ye moko Saint-Esprit ye moko nzambe ye moko tout ça wana babandi kokotsa cacophonie mais ye moko ayebi ki nazali motindami ya Jésus-Christ message na ye ezalaki clair ndenge nakoki kozongela pe nakokobaka kozongela yango motakoki koloba makambo ebele kasi tango tokendaki na classe bazoyebisa biso pesa idée maîtresse na texte oyo ezali 2 pages ata texte ezwi 3 pages molakisa bimisa eloko motuya oyoki nini na texte oyo molai lobi makambo ebele mais tango nayoki nalandi ye pe na periode oyo yaki nzambe apesaki ye etinda ya ko éveiller race na ye puisque banda mokili ebanda kobanda soki tozongi na jardin d'Eden ti lelo nzambe atikala kotinda mosakoli moyindo te ye azalaki mosakoli ya liboso oyo azwaki etinda ya nzambe ayaki na 20e siècle na début ya 20e siècle nzambe yebisa bandeko na yo balula poso pembe te po arabe akoti asali oyo akoki kosala asombi bato miindo apie ba ivoire asali tout akei européen ayei asali oyo akoki kosala epuis baloni na mentalité ya moto moyindo ke yo ozali na yo eloko te po ozala moto malamu il faut ozala attaché na mondele nzokande bango bakutaki moto moyindo asali shoka asali machete bakutaki moto moyindo azotimola cuivre na mboka na ngai epai na uta mwasi bazalaki kobala ye na cuivre oyo basi balambi ekomi bakonga wana biso tobenga ngo bankonga mbongo makasi mwasi kobala bazosenga nde cuivre na bankonga wana okoloba na moto wana kayebaki eloko te vraiment akosala yango mondele ndaye kolakisa bazalaki kotimola diamant diamant oyo na or oyo ekendaki epai ya roi Salomon na Moyen Âge eutaki wapi reine de Seba soko okende na province orientale okokuta mboka moko bazobenga ngo Masaba
Maseba et outi na yo kombo ya mboka wana même fleuve oyo tozobenga ngo lelo fleuve Congo et bengami na Bible le fleuve de Cush. Cush c'est qui? C'est l'arrière-fils de Cham, troisième fils oyo Noé abota bana mibali misato mwana ya suka esika moto moyindo abima fleuve na biso ezobenga ma fleuve Cush ata tozobenga ngo fleuve Congo lelo banda mokili banda ma l'homme fort ezalaki moto moyindo numéro d'azalaki descendance ya Cham to ya Kana ezala Cush ezala Septeka Seba Sepkana ba kombo wana nyonso Cush ezali kombo ya lignée ya descendance ya Cham. Nzambe aye komona ngonde bazalaki les premiers puissants de la terre, des grands généraux, des grands guerriers, des grands scientifiques. Tina tango ya Pharaon. Pharaon zomona lelo ba égyptien ba komi ba brin pona nini abali ba saoudien. Tango ba Salomo nani Pharaon aye ko bala ba saoudien ba mindele ba kotisi métissage na Égypte. Lelo yo Égypte est comme caractérisé na couleur moko ya brinaire et pourtant Pharaon sobotali na ba image ya Pharaon atik azalaki noir. Alors moto moindo atikala ko zo prophète te ndenzamba tindaki Simon alobi yebisa peuple na yo bazala décomplexé devant l'homme blanc. Tango bango bazolinga kokoma mindele bayeba kolia na kanya bayeba kotambola babanda babungisa maboko bazala boye moto avalia aza na mwasani na yeboko mais tango tozomela ekutu moko ya masanga mbila biso batozomi malade ezalaki te tango tokomi na sani moto na moto nakanya malade ko soya moninga ni tout ça lelo maladie contagieuse ekomi mokili mobile nzambe azoyebisa Simon Kimbango yebisa bango bazala décomplexé ngai nazali kaka nzambe ya poso ya bitabe te nazali kaka nzambe ya poso pembe te nazali nzambe ya poso nyonso nayebi moto moyindo. Jésus aye alobi ke le premier sera le dernier. Quant à la civilisation scientifique, quant à l'ingéniosité, ezala na domaine ya médecine, ezala na domaine ya géologie, koyeba mambi mabomba mina se mabele. Moto ya liboso a découvrir minerai ke zakana se mabele, asala yango shoka, asala yango cuivre lambemi, albimiselo ko za brite e comme produit fini, eza moto moyindo. Moto moyindo. Europe azali dénouement, il y a ingéniosité, il y a antiquité. L'antiquité, l'homme fort, c'était qui? C'était l'homme noir. Alors, babo biso to sundoli oya biso bwanya nzamba pesi biso to kamati yango to pesi mindele sikoyo aye ko sala ba izini banini et comme le kola yenda zola kisabiso cuivre yenda zola kisabiso diamant yenda zola kisabiso or et biloko na mabele la biso déjà to zui cuivre za brite to lekisi yango na transformation pe to lati yango diamant ezola tema. La reine de Sheba Zouaki yango a memeli Salomon. Ça fait combien de temps? C'est plus de 2000 ans. À peu près 3000 ans depuis Salomon azaki na mokili. Siko reine de Sheba azaki mwasi moyindo. Autaki na mayele ya koyeba diamant po bato balobaki makanisi nyonso euti pa ya mindele. Yango wana Nzambe ayebisi Simon, éveille ton peuple. Qu'il arrête de se décomplexer. Pardon, qu'il soit décomplexé devant l'homme blanc. Batika complexe et infériorité, oyo bazali na yango liboso ya mondele bazokanisa ke mondele esengeli sala makambo nyonso mala oyo nyonso ya sali nde eza ya malamu. Oyo yo mutu moyindo uzana maele te yenda zana maele. Yebisa ba peuple na yo balamuka. Babi mona te ngai na yebi bango te na modele za Nzambe te. D'ailleurs, lumière on a tina moto moindo ezali ya monene koleka. D'ailleurs, même na royaume enlèvement de l'église ekoki ko sale matin soki au moins si moindo kotina na plan ya Nzambe te. C'est écrit dans Cantique des Cantiques que tango ya ko kota na kati ya lipati nde ekuki ko sala nini ekokangama. Nzambe aza koloba l'onction parle de Salomon que ozala décomplexé te pour Ozali Moindo. C'est moi le soleil de justice qui a voulu que tu sois comme ça. L'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dans le Cantique des Cantiques, premier verset, chapitre 1, Bible Zoloba,
ne me regarde pas puisque je suis noir. C'est le soleil qui m'a regardé dans la tradition d'Arbi. La tradition à lui, c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, ça c'est l'écriture. Ce qu'on a en profondeur, qui est ce soleil qui t'a regardé? C'est le soleil de justice. C'est l'éternel Dieu. Christ a voulu que tu sois noir. C'est la volonté de Dieu. Mais tu es l'aimable parmi tous les enfants de Dieu. L'action continue Koloba. Comment se fait-il que les enfants de ma mère batingana batela kaka bomengo kasi bomengo na ngai nazwaka na te soko tangi na katiki de katiki okomona raison ya Nzambe kotinda fumu kimbangu ala musa muindo pona nini verset wana ti lelo ezali ko s'accomplir moto moindo azana Olivier na c'est-à-dire azana bomengo na bazo profiter la moté mais azabe gardien qui azobate lobe bomengo na 60% ya cobalt ya Congo ezali kaka pona ba français na américain vivre na biso tozali deuxième position na or nyonso to mona ka moté Brazza coûte comme un pays premier pays producteur gardien maintenant profiter na yango l'auction descend à la personne de Simon Kimbangu. Yebisa bandeko na yo ki bomengo ya se na sopande na mbomabele na yo ya Afrika. Pe mayele ya kubongola makambo. Olongoli yango na état brut komisi yango na produit fini. Po esunga bato na tiaki epai na yo. Mais lelo olongoi na pole wana okomi na molili ozali ko considérer kaka moninga lebisa bango balongwa na molili. OK. Yango no moni Lumumba yaki ko saisir vision wana. OK. Avant tika mokili azolo banazo adresser mukanda epa na bandeko na ngai na bana na ngai na ebite soki na komona ka bango que l'avenir du Congo est radié mais ça dépendra de leur prise de conscience. Amen. Prise de conscience wana nde mission oyo fumu kimbangu azwaki ya ko éveiller race na ye à la prise de conscience qu'il soit décomplexé devant l'homme blanc. Si vous continuez à décomplexer devant l'homme blanc, vous allez loko te batinda libiso ba système ya baloto. Po yo tika mabele no ke no. OK, ne ko fala ko pe ba nyokola yo. Ba mema yo ba nyokola yo. Policier américain, ye asimbaka manduki na azar kaka soki ezali liboso ya moto moindo tango abomi moto moindo alobi no ezalaki prudence ezalaki erreur salemi bale ebemi kaka moto moindo akufaka pe justice na bango e innocentaka batu na bango ba policier na bango oyo awutai ko boma elenge ya 20 alobi lobi yao justice est innocenté policier wana oyo aboma qui ça fait une année ba innocenté tous les meurtres mokoloma ba komi na l'église à Philadelphie ba bomi ba tomeindo 20 na bane Obama zalaki na pouvoir mais yo zotika mboka na yo ozokende kuna village de l'Éternel là où l'Éternel a condensé tout ndenge na yebisa bandeko na ngai même tango nazopesa message na ville na lobby le Congo est au centre de la mondialisation. Bomengo nyonso ya sena moi ezali na Congo ezali repère ya monde okoki kolobela mondialisation te soko lobeli makambo otangi kombo ya Congo te mbula ekoki konoka te soki zamba ya Congo esengi mbula te mai ya kitoko ya mokili mobimba etikali kobele na Congo réserve nyonso mindele balingi basala ba voiture électrique mayele ga cobalt bakozongwa 60% ya cobalt réserve mondiale za wapi na RDC. Amérique pas comme super puissance na monde azwaki énergie wapi kakao uranium eza na mikili mosusu mais oya biso eza na tenere koleka ya mikili nyonso esengelaki ya kozwa wana tango ezeno we ba chimiste balambi yango bombe pona ko détruire Japon oya azalaki ravitailleur Adolf Hitler na mandoki na tango na deuxième guerre mondiale. Ozomona que même Amérique azolinga te que Russie ameka kotia elongi na yao. Or Russie ezotala RDC, Chine ezotala RDC, Corée, Iran, toutes les jeunes puissances à gestation bazali miso na bango ezali kaka na RDC. Ezala ba grande puissance, les décideurs des nations. Les regards c'est toujours braqué sur la
RDC. Mais RDC azo wela ba loto akele poto kofanda et pas yo ba kozala kofanda 5 10 na chambre moko bazo futa et puis ils sont chosifiés. Vraiment. Jamais la justice ya moto mondele ba kopesa yo raison ba condamner américain ou azana poso ya irlandais. Jamais ba kopesa yo raison ya moto moyindo ba condamner américain azana poso ya espagnol, azana poso ya irlandais. Matondo mona mboka na banzi totika ki vraiment mona mboka abimisa wazaki na mona libumu na banzi boyoki bande ko na ngai. Naomi azwaki chance po era kimaki nzala na mboka na ye akei na Moabe lito esalaki azonga na mboka na ye ezalaki mission po abikisa Rite soki mpe Rite azalaki na vision te ya kokangama na Naomi me balongwaki kati na lisumu wana te po lelo akutana na Boaz Congolais kokima nzala te c'est le moment ya moto abima te o toza na kati tobundela mabele na biso tobunda tolongola complexe kimbango yaki nango lumumba ramassé et biso toye na même vision wana nzamba azotinda biso pona ko lamusa yo yango chaîne ya libération yango tosala éveil patriotique éveil ya conscience longwana kobanga tobundisa Félix Tshilombo na IDPS pour Félix nde amemi kufa oyo tozomona lelo parce que Félix azali produit, fabriqué, utilisé, enseigné par des Rwandais pour nous tuer. Tango yebi loko yo ozala mikili ya bapaya kowela kokita la Congo te luka misolo tindela bandeko na yo tobunde tumba po ezosenga misolo tozobundela bamboko oyo ki papa tangi tala bazonomé un assassin batanga il rapport mapingi lelo yo asimbela biso défense ya mboka congolais tango yo kilikamba bongo ovandika défense ekei tango zozela kino asala kino na nzala kangaka mombembe oyebi mombembe akokanga po kabula libumi bale po pembe ezala te astambola soutenir biso yango na lobaka tokobianza il y a pas la guerre sans argent mona mboka tokota sikola likambo ezondongwa na ville kuna mbutu biso pe toye tolobi elulu ezwaye bomaye na gouvernement o ebimi o anticiper ngo na 132 députés o batelemi balobi to bimi libanda ya union sacrée alors majorité pe koi nini ekoleka atiki le maloba toyebaki nayebaki ki tokosukela wana mais c'est une fausse guerre pona nini tango yo soloza na manduki na maboko ozali komona cible yango wana yo ozali ko dévier canon na yo ozobeta eloko mosusu elakisi ke olekaki na formation militaire malamu te beta target na yo na cible yango wana yo ozo dévier objectif ozobeta place mosusu bakoloba na yo ozazoba ozoyeba ozalaki formé te ekokamwisa ngai makasi ndeko to moto ya IDPS akanga bibotu azwa arme blanche alanda bato ya lamuka esika bazali ko sensibiliser peuple congolais pour un éveil patriotique. Lamuka azalaki na pouvoir na maboko. Lokola devant les canaux tout le monde devient poli. Joseph Kabila oyazo détenir canaux oazali ko détenir baruti ou la poudre de chasse na maboko na ye moto ya mboka Congo to mapinga ya mboka Congo na la police ya mboka Congo alobi na kopesa pouvoir na moto nga na lingi kopesa po atrahir ngate na koba kokonza mboka Congo. D'accord. Na position à faiblesse, on a normalisé, mais on a regardé le visage d'un de nos frères. Que ah oyaza mwana ya tata na biso akobosa na biso te okanisa biso. Azui pouvoir ati obele zolo na potopoto nesika atala bandeko na yo bazolela baleli bambula ebele lokola bon na comprendre makambo Félix edo sala puisque ata mokolo moko asala marche te ata mokolo moko atambola te pona ko revendiquer droit ya peuple congolais. Le peuple d'abord wana ezali cri oya yokaki bimina monoko ya tata na ye mais ezali oya uti na motema na ye te
alors azana raison ya kosala oyo azali kosala pouvoir et bandit na escroquerie politique ezali ko continuer yonde ko ya IDPS soki okozwa arme blanche soki okobunda na kanisi il faut luka moto azana pouvoir oyo azotika yoza la chômeur oyo azotika yoza la mungamba oza la ko telema kana balabala ko sala ka ba discours ya nzala pendant 38 ans ya ko telema pe bazo reconnaître binoté ba pesa biloka bangi la loto tumba ya IDPS et bandit depuis les années 80 les lots zali na 2021 tokoki ko arrondir na 40 ans ya bitumba mais ndeko ya IDPS azali ko telema na nzela na limité na ville na bisika nyonso ko kosa bato ndeko Tshilombo azui pouvoir pesa baninga na yo misala ouais nzete mais siko tango aye koloba ke nazolonga te FCC est bloqué ngai esengeli na kenda na union sacrée to union salité obimisi gouvernement le même peuple ba telemi depuis 40 ans ba se retrouver te ba moni bato ya diaspora baye bon motabosa na kambina ete oya betana eli solo ya mangola ba botana eli solo ya carte ya pijle ya sanete akanisi baninga na ya diaspora entouré bango pembe na 1081 90 conseillers sans bureau. Sans bureau, Bazana bureau, mais ils sont mieux payés même plus que les députés. Bazana bureau, non, si je n'ai exagéré, 80 milliards ou 90 milliards, et bien, ma collègue Abidjan. Oyo babundi, kobandana, bane 80. Kino lelo IDPS combat ya ba quarantaine d'années, bazo se retrouver. Na esika ba tomboke la moto yazali na pouvoir. Moto yazo signé ba ordonnance ya Congo, bango bazali ko orienter kano ngambo ya Lamuka. Mais boboto laki Lamuka pouvoir na ye. Lamuka atikali bo obligé azala opposant. Mais mission opposé azala gani. Un opposant c'est un observateur permanent. Ce qui pouvoir remplacer Sali Malam afin de kimia. Akobete la bango maboko te. Opposant beta maboko te. Ce qui pouvoir remplacer Sali Malam afin de kimia. Ce qui est tamboli nyamu a dénoncé ne objectif ya opposant yango wana. Ndeko moka IDPS alobaki alobi bango basali bongo pambate bamoni ke président Eli aza côté les maté souci na bango ezate ke bango babima boye mais bayaki ko provoquer pour pesa flamme et kende pona libela mais bango bazo regretter ke bango ba osala stratégie mais bino bo comprendre te ke bali bo bundu. Ezali la mukande abimisa ke bitumba te. Bato IDPS babimisi bitumba po bamoni ba se retrouver na nouveau gouvernement hein? Ah, problème là-bas, maintenant, na mboka lokola Kinshasa, tango zo pelisa moto, kobanga molinga te. Bonga na yebi ke guerre civile, même armée et maîtrisaka yango te. Eza erreur makasi. Soki balinga ki Tshilombo bakoki ko banda ko créer guerre civile na Kinshasa te. Moto ya lingi Tshilombo soki aza moto ya IDPS akoki ko banda te ko créer guerre civile na Kinshasa. Te bango balingi te bango bazoye pas présent li mais balobi bazo kota bayande la trouble garçon na benga nga bima mo seya biso to sali trouble la te potolo bala présent li en tout cas mutolo baka yebisa présent li ke biso souci la biso toza pembele mais tozo mona ndenge ni ako abandonner te yango to yaki to kotisa lokwa bitumba po batala muka bazo bitumba na le to ke to bunda Eli azali zobate to mona ki Théodore Ngoyi Tshilombo bazo violer constitution. Théodore Ngoyi na Tshilombo bazo travailler et sikamoko. Yaza na FCC, Tshilombo baza na cash. Yende a constaté violation ya Mobeko Likonzi. Na esika a dénoncé yango azako ya kobenga nde nani Fayulu yende a dénoncé. Nani a pesi ndingisa nani aponaki alobi yondo zali la bouche autorisée pour lobela kabiso. Soki moto azali opposant azali molobeli ya majorité te majorité azo gérer gouvernement ngai soki liso na ngai moni ngai na dénoncer stratégie na ngai ya combat na koki koyebisa yo te OK c'est que bango mo babunda bango na bango awa kuna bandeko na biso bamoni balembi na bitumba ya bozoba oyo Kagame na Hippolyte Kanambe Kabila Kabangi a imposé bato na Congo ti lelo oyo oyo mboso asali bozoba awa alobi ki non ba député
ya nini ya este nde bazo créer bitumba kuna bazo financer ba nso ngabi oh tata oyo azala ministre Mbalebele na tango Mobutu petit lelo azozala kana maele te. Est-ce que Bosco Taganda a confirmé que Rwanda est une mission à massacrer les Congolais? Assis si mission, a zongi na Rwanda pe bakangie kuna, mais bazo lukae bakangae mais bato batinda ki bazana la liberté. Alanda ki mission, alanda ki justice ya Bosco Taganda te. Nani Kunda Batwari. Sima ya kosala massacre, akimela ki wapi? Azali protéger na gouvernement ya Rwanda. Tango général Baouma na le colonel Mamadou Ndala bamoni ke bitumba ya bozo belembisi bango il faut basila nango bakati communication na président Oyazala qui en place Kabila pour yende azo empêcher que to penser M23 bakati communication ba attaquer M23 ba pangi M23 et comme là qui nani Mamadou nani a opesa ordre pour ba général. Nani a opesa ordre pour ba colonel. C'est le commandant suprême, le président en place. Kabila n'a pas si ordre. Sikoyo soki o monaki o ezali nyoka ezana mutu moko. Oluki yango ebatami na kasa. O landa yango lisusu nyata mokila omoni ekomi mitu misato, ekomi mitu sambo. O kama ezame nyoka a changé forme. M23 a changé forme et comme Codeco et comme ADF et comme groupe djihadiste, le même patron a soutenu qui M23, le même patron a tindaki Bosco Taganda, le même patron a tindaki nani Laura Kunda, le même patron a constitué qui Fleck a constitué M23, c'est le même patron. Nde azali ko soutenir rébellion kuna yona ni mboso okende ko flouer bakete po batanga autorité morale na yo to benga ka autorité morale o banda ko pakola bambila mikuse to makemba mikuse po bangonde ba mériter bakata bango kasa mais moto yazali auteur intellectuel. Mais quand même bela na bango yokani pamba te lelo to moni ke la muka populaire et telemaki azo tanga te tanga kasi ba député ngo atibu na monoko kote subu na monoko tanga ba député o bazali bazo orchestrer trouble ni afin dikimia to tika bozoba na mboka oyo tokoki ko fanda kimia te po chinois ko fanda kimia te soki ba toucher même Hong Kong be Thaïlande au moni mbala moko a pesi américain Keba, ezali provocation. Israélien azo bunda pona Israël. Russie azali ko sala ange tango yo lingi ko kota na ba intérêt nae. Mais le congolais la lipongi hein. Joe Biden a lingi ko défendre sikana ni Russie azo boto la gaz na Ukraine. Joe Biden a lobby fanda na mabele na ko kota na Crimée te Russie a réagir à déployer force. Moto na moto bundela ba intérêt nae. Mais le Congo to bundela ni. Nzambe ya Congo. Yé makambo ya mboka etaliete. Politicien à Congo, État lié. Politique à Congo, sécurité à Congo, basé en Goba Kabeli Barwandais, Binonde, Bozana Maël, Binonde Bokokibo. Bokilo et Denis Nyarungabo, Sia, Yamboka. Fausse guerre. IDPS tellement ce qu'on constate que Babotoli au pouvoir nayo. Denis Azu yango zongi seli bandiko naye. Yo tikali mungambo, ko tikali tela. Denis Nyakero, yo kaka kombo. Kombo elandaka origine. Bagoki ko benga yo mongate na webi ndimola ya mongate. Bagoki ko benga yo na kombo ya okele to be boboli kolokonga so batunyo ndimbola ya boboli kolokonga. Webi ya moto. Kombo ezalaka na ndimbola epai moto auti. Mboka ezali ko punzama. Soki bato bafandi kimia ba ose tonte. Maltraitance et régner bana na biso. Or nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple redoutable. Mboka oyo tozalaki pendant parmi 4 nations en Afrique. Ezali Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Zaïre ya Mobutu, tozalaki 4 nations fortes militairement. Oyo tozalaki na makasi o que soki baye ko provoquer yo o ko provoquer Zaïre o mi préparer puisque o ko sibir mais lelo tozali na positioning to tikali ba arrière ya makasi nani a orchestré makambo wana to ko tala kala mindele te
toyebi ke ba décideur des nations bazolinga te ke Congo ezala diriger na bato ya mayele pe na bakolomboka il faut baluka kaka bamingamba moko bobati ya bango ba diriger mboka po ke bapunza ndenge ba imposaki biso nani Kabila ba imposer Kabila baye kozwa pe batali na kati ya bato bazana na mayele bakokamba mboka balingi kopona te bazokende ko imposer bato moto mosusu mais yo mona Congo tango zali komona pona nini baboyaki Jean-Pierre Bemba azala mokonzi na 2006 bayebi ba capacité na ye ke lokola azali autoritaire soka azwi pouvoir ba désordre wana ba rébellion wana ekosala matamba la moko te pona nini baboyi Fayulu azala mokonzi bamoni ke il est intelligent akondima boso ba wana te pona nini baboyaki Tshisekedi wa Mulumba azala président bamonaki na kati na ye aza nationaliste akondima boso ba wana te mais pona nini bandimi Tshilombo azala président bande ko balandi na bandi penza boko mona mingi ya kolobezali yangolo komona toko tika misusu pe toko bomba toko lobo monke tonga to panza poke ya gouvernement bo monto toke pa bate bakambo ba koleka la Congo e ko sala passe to kompe na suka papa na ngai moi maloba ya suka la cha pe mungwa c'est qu'au peuple balobi on libère pas un peuple se libère c'est qu'au peuple yango na nyoso to lobi lelo passe ya modèle boy courage ezate lotiliki mai nzela makambo nyoso ngobila kofi bato bakomi ba conflit kute komi ba député na ba bourgmestre ba député na ba bourgmestre ba komi na bango de Congo ekei penza na elubela peuple lamuka populaire ezozela nini kaka mot d'ordre to bango boko ne bako kufanza bazozela nini mot d'ordre ezalité. Peuple congolais déjà a commis la prise de conscience. La kanisi bozoyo kamubulu e commis netandi mubimba ya Congo. Moto moko te ebisi bana ya este ba se soulever. Bango moko bayo bakokisi oyo kondo Laurent alobaki ke l'autoprise en charge. Oyo basali ça fait aujourd'hui 7 jours 9 na kanisi 10 jours ezokoka. Et interpellé Oni Keita moto azali abenga kinani Joseph Kabila abengi pona nini pona nini abengi Bahati Lokwebo te pona nini abengi Kengo Adondo te pona nini abengi Atundu te abengi Joseph Kabila pona nini po ayebi ke azali cerveau moteur ya insécurité ya mboka ya Congo. Félix azali impuissant akoki koloba yango te et puis na mboka Congo na planète Terre, Félix Azana Motote a considéré que le cas Joseph Kabila. Et Zana Motote, Félix a considéré que le cas Joseph Kabila. Mais pouvoir Azawana, c'est l'église catholique qui a pesé. Pour Yazalawan, dialogue à Kojo et Chouaki, dialogue à Saint-Sylvestre Ndé Salaki qui est. Kabila s'est représenté les sous-soutés, a changé la constitution, Makambonyon sur Azalaki nango et simbité pour l'église catholique et au Sakiton. Mais l'église catholique, on bataille des personnes, Batumba église, hein? Batumbi église de Ponanine, c'est ça même l'ingratitude. Ce qui est nani, ndeko moi si tchala mwana, Azali toujours alerte. Nde musique ya kobeta yangwana ingratitude. Pouvoir azana yangwana, paka. Ya maele mingi mosengo na baninga na ye ba shole ba mosusu nyoso ba telemaki ba lobi moto asisi ko boma biso mingi fa kenda ba oseton église zane za peuple yango wana moni Tshilombo afandi na kiti wana lelo des Monesco a commis obligé à benga Kabila yo za pivot moteur ya insécurité ya mboka puisque au lobby otika pouvoir mais toujours mona yo na réunion na ba généraux aussi mona sénateur a sa réunion na ba généraux aussi mon sénateur a rassemblé les gens ba congolais au sein de bango réunion ou bien a rassemblé ba gouverneur au sein de bango réunion bon c'est comme ça to kozela ka to mona ka théâtre la to piste monsieur ezali vous voyez ça bouillonne partout. OK Ça bouillonne partout au moins déjà ba oyo bakendaki na union sacrée bazongi lelo basi ba commis déjà 200 députés oyo bazali ko rassembler ba signature na bango puisque tango sama lokonda ko yana na gouvernement ne ko présenter bobele bango bato bakendaki kuna bakoloba nini non la vérité est têtue la vérité est têtue. Félix akozela lisusu nini akoyebisa bato ke azongi sikoyo na FCC cash
akoyebisa bato ke nazo continuer puisque majorité ya bato ya Kabila bayebisa ki fanda wana yo zwaka bobele mbongo babetelo maboko mais ko décider eloko moko te tango alinga bongisa wasala masala bamona pe kaza mwana maele balobi toyebi makambo ya gouvernement na te zonga na logique ya FCC cash ego salani peuple a déjà prise de conscience tozo zela bango soki balobi eloko moko malamu te lamuka ko telema ko kangela bango nzela ko bengana bango lamuka ko bengana bango. Merci bandeko balandi soki basale eloko te lamuka ko bengana mais tikala yebisa bino ete ndenge kana yebisa bino na saka na longueur d'avance na yebisa bino ke ko simba te lelo ndenge to komi boye 200 députés batelemi alors to éviter Félix akoloba nini yango bomoli bato yi deux pièces moko ba devansaki balobaki soki balobi lisusu boye koko mandenge nini alors Félix to yebisa ki déjà bongama numéro de téléphone mama loba mibale ya suka to kaboni bandeko déjà ba député au bandimaki Félix Azalawana ba moni bazali dégommer na partage ba siliki bango nyonso bayokani gouvernement wana ekosala mosala a te eboti bana machombe tolobaki na bino ke consultation ko bota bana machombe esi eboti bana machombe gouvernement ne ko sala eloko moko te puisque bango moko bato bapesa ki pouvoir baboyi esala te ezali plan B oyo Kabila alengelaki azwi ndambo ba député bokende koyoka ye azwi ndambo ba député atikali na bango na dernière minute ya bibino nyonso boya bokoma eloko moko boboya gouvernement na ezala te po ngai nako bakaka kokonza mboka Congo alors esengeli oyeba ete moto moko te nzambe po abundela yo il faut yo moko otelema soki mosengo atelemaki te mais Chilombo aza na pouvoir te ata azokosa bato ke ye azwa pouvoir na ye na ndenge na ye lokuta ezali église catholique nde boyaki dialogue ya Edam Kojo nde veruyaki yango wana Chilombo aye ko se retrouver wana baye ko solliciter ye po bamonaki ngambo ya opposition nde sengeli mokonzi abima mais lokola zolonga eloko te ndeko Chilombo milengela osio zumbongo mingi kenda na ko fanda ozoyeba eloko moko te kenda ko fanda tikela Congo chance ya ko continuer soko kangi motema oyeba ete tanga ezala na capacité ya kotanga ba signaux ba signe de temps tala signe de temps ko banana est ti na ville place yo fandi bato na yo bazali ko tomboka IDPS azo tomboka nano la muka atomboki te bongo soki la muka atomboki IDPS déjà bandi ko tomboka abandi ko buka bato na nini na ba arme blanche siko la muka na atomboki te soki la muka atomboki okolonga ko maîtriser yango numéro de téléphone papa mbongo telema kenda tika bapaka ya Congo ba s'organiser pour na kolenge la transition ya maponami ya malonga numéro de téléphone nanga ezali 081 76 62 051 081 76 62 051. Merci bandeko balandi wana penza la bandi boyoki mingi ya kolobezali te TV zali radio te buka mona buka pokila Congo démocratique mboka oyo eza ya makasi kasi Félix a rendre yango faible yena sia Denis tant trobaki boboyaki bomoni était plan B ya Denis P et bandeko sala. Merci encore une fois na Lulungu Jackson, joyeux anniversaire à toi mon frère. Toi tu es mon frère. Tu es mon frère. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci Nabino Nyos, maman Djawa. Bon rétablissement, maman Moto Mojali, Moto Mojali. On est ensemble, Anita Babe Fokuyo Moto. Merci l'assistance et à Aigle de la presse. Vraiment que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble pour nous combattre la Boka Congo, les résistants. Oye, résistance, oye, résistance, oye. Bobo Maki Papa Ngbanda, Bobo Mibisoté, le 28. On est là, le 28. Merci Nakabouya, l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Nassime Caméra. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele, El Campo, Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu, directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Bokonzi, Parebe Miso Bangay et mon ami de tous les temps, Juno Loswa. Merci à Levier et Songo et Tenakan Kolabomeka Yokolo Fokuta Lambalongo. Merci à Yona Australie.
à Désiré Botuna, na maman Elisabeth Botuna, Célestine à France, Célestine Lokalemi dans les États-Unis, maman Sidonie, maman Vava Botinda Mbongo Jolie qui est dit, tous a besoin de Mbongo pour nous kende kokunda exaucer assez baby, ba poste zo longa lelo ba bengi ba le en tout cas insupportable tous la l'état o ya mayuate pour que ça le côté tokunda bongo totala kama kamusuna sima. Merci na sango mokonzi parabe misubanga. Merci na ba programme tangola no bondi ya botard de bono et la remission comme la bilo maman d'Angola na mokiteno Florence ya Matondo Mido. Merci encore une fois à mon ami de tous les temps du Lolo soit et Dalida Bayoko. Que Dieu vous bénisse. Bye.